Valdi Tambwe. Bon, non, le banding a mabete mais malade na yo et puis si bisope moi ba maele mwandambo parce que totally ezana bato belé pe auto tchela rappel mitema en tout cas na moment pe ba moment difficile tout le monde qui bato msupe ba manifester qui penate isala ki bisoka passe mais ya lobezate mais bato pena non ezana ngona ndenga mabete tona sur les millionnaires mais obosani de detti bambalo de bébé de detti bambalo tu na PC mbote baza bande na sabasi oyo neti de tu nous en au moins chaque jour yango tangi kombo na ba tikanga ite mama ele sadik cameraman ya Afrique ya Frank Semai en tout cas tikanga ite Cynthia Kapache airbag Cynthia Kapte ya berate ya ça ya le ministère de finance aujourd'hui Cynthia Kapache airbag donc on mona gagné mission mona na boki mutu mona biblique ça na air pamba ba Cynthia fait au boka bango faut boka yo le western aussi orange man tu as ça des millionnaires. Cynthia Kapache a dépensé mbongo ebele pour na Valdi Tambwe. Cynthia Kapache a dépensé mbongo koleka bato batindaki na poto. Valdi Tambwe, chroniqueur, journaliste, ya Fimbu na Fimbu, chez Ken Piana, a confirmé yango pe abimisi yango na monoko na ye. Alors, Cynthia Kapache abimisi mbongo ebele po na nini, po azana bolingo. Ya Valdi Tambwe. Bolingo, ya aide entre ba collègue ya musala to bolingo ya peuple congolais mwana mobali azo souffrir to bolingo ya ndeko oyo abungisi ba parents atikali ye moko ekunzi ya famille na bandeko na ye to bolingo ya mwasi na mobali bandeko nyonso ekoleka awa to sololango mwa moke. Valdi Tambwe. Bon, non, le banding a mabete mais malade na yo et puis si bisope moi ba maele mwandambo parce que totally ezana bato belé pe auto tchela rappel mitema en tout cas na moment pe ba moment difficile tout le monde qui bato msupe ba manifester qui penate isala ki bisoka passe mais ya lobezate mais bato pena non ezana ngona ndenga mabete tona sur les millionnaires mais obosani de detti bambalo de bébé de detti bambalo tu na PC mbote baza bande na sabasi oyo neti de tu nous en au moins chaque jour yango tangi kombo na ba tikanga ite mama ele sadik cameraman ya Afrique ya Frank Semai en tout cas tikanga ite Cynthia Kapache airbag Cynthia Kapte ya berate ya ça ya le ministère de finance aujourd'hui Cynthia Kapache airbag donc on mona gagné mission mona na boki mutu mona biblique ça na air pamba ba Cynthia fait au boka bango faut boka yo le western aussi orange man tu as ça des millionnaires. Mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na ba randonnette mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Cynthia Kapache eloko asali, likambu asali na Valdi Tambwe elakisi penza bolingo. Yango wana na yeto solola. Cynthia Kapache abebisi mbongo ebele koleka batu ya poto. Valdi Tambwe alobi ebongi el moko foko bwakaka batu lokola Cynthia Kapache ke batu ya poto pambate a dépenser mbongo koleka batu ya poto. Mais Valdi Tambwe yaza sir Cynthia Kapache pona ko remercier ye ezosenga mabanga yango nde aza nango posa non. Cynthia Kapache soki asali yango ezali pona bolingo.
ba mama ebele bakanga na hôpital sokoke maya misu ekobima yo. Cynthia Kapash atalaki Valdi maya miso ebimiye alobi asunga ndeko mobali. Batu ya poto pe batalaki maya misu ebimi bango balobi to sunga ndeko mobali. Manik de John aiye alobi eza kituntu. Esilaka nango kaka mbala moko na komela kelke antibiotique na pondu na nini. Batu ebele babela kango Valdi Tambwe atika baje. Manik de John azongi lisusu alobi d'avance silaki nango waneza ba video ya kala. Alors maloba ya Manik de John ezalaki vraiment makasi mingi et influencer mukili pe ba témoignage ebimi oui ezali nango kituntu maladie ya pamba. Alors Valdi Tambwe nzoka esilaki te pasi yaki kutu tina kati mobulu. Alors Valdi Tambwe mbongo ekatanaki kaka ba prière yemoko alobi yango. Na publicité na propagande ya Manik de John batu bakati balobi azoluka kaka mbongo po aganyaki deve loterie akende États-Unis na famille. Alukango yemoko $4,000 na ye. Même batu bazaki na kin bazaki convaincu toko aider yo te pamba te so zwi mosolo bamisusu batuni ye mwana mai bisiko za ndenge makambo ezotambula fo koma na ba $15,000. Nzoka mwana mai aza na eloko te kaka ba prière nde mutu bazosala pona ye. Alors Cynthia Kapash ye amonaki pasi ya Valdi Tambwe tangu pe Manik de John asali propagande. Cynthia Kapash propagande ekoti ete pamba te pona ye ezala eza maladi ya makasi to maladi ya muke fa sunga ndeko mobali pe asungi ye. Lelo ndeko mobali abongi batashe tikali ya mike mike mais alobi en tout cas mbongo ekatanaki mais pas ya Cynthia Kapash ekatanaki te. Alors bandeko foko yeba Cynthia Kapash oui alingaka Valdi Tambwe. Ekoki kozala alingaka ye po azali garçon moko calme. Mais lokola Cynthia Kapash abala te azala mobali te ayebi pe Valdi Tambwe azali mwana mayele atanga azali calme sérieux pas na beauté azali na charge ya bandeko na ye pe avandaka na kisenzu. En tout cas Cynthia Kapash mutabongo baza bien bazala na relation ya leki na kulutu to ya bakamarade pourquoi pas ya bolingo ya mwasi na mobali. Alors pa ya Cynthia Kapash nazokanisila ye mabe te me nakoki koekarte ide moko te. Memi Kapash bisika zali abetelinga maboko alobi papa robo bravo. Nazozwa Valdi Tambwe na ba angle nyonso. Moko collègue nanga ya musala ya mayele asilisa ba kelasi alobaka kitoko mobali kitoko pe jeune. Moko naza komona ye oyo abongi azala na mopanzi na nga. Yango omonaki nga nasalaki émission moko kozala na mobali ya mwana muketo ya mukolo eza problème. Soki nasalaki yango eza pona la baroni te eza pe pona moto mosusu te eza pona ngai moko Cynthia Kapash. Donc Kapash kuna zoloba bongo. Bandeko Kapash akomi na âge oyo esengeli faluka mobali sikoyo na makasi. Alors Valdi Tambwe aza candidat moko ya kitoko pona ye. Mena kanisa lokola atali émission oyo eleki na fimbu Valdi Tambwe alobi ba Cynthia Kapash foko bwaka kabango mabanga ke bato poto na kanisa Cynthia Kapash aleli. Cynthia Kapash alela na kanisa azelaki
Valdi Tambwe aloba batu neti ba Cynthia Kapash baza batu moko ya ko fréquenter ya ko pasaka ba vrai moment ko sololaka na bango ko zalaka na bango parce que baza bato yo bakoko zala pene na biso wana Cynthia Kapash elinga ko sala ye malamu parce que biso nyonso bandeko toyebi yango rapproche tango bokutani pembeni bokomo solola boye en face et ko bota relation ya amitié ya ndenge moko ya bien alors na kati ya relation ngo ekoki pe ko bota amour Cynthia Kapash azala ngo besoin na yebi Cynthia Kapash te na Noela Madinga nani mukolo mais soko tali Cynthia Kapash okomona akomi kosala baride avant que Noela Madinga mutu nana kokisi 50 te mais moi ba changement eza kosala apakolaka pe produit te aza bois noir mais ekomobima na yebite poko sekeleki mingi esali nzela to ndenge nini yango wana Kapash ndenge aza wana soki asungaki Valdi Tambwe ezali kaka po na bolingo siko bolingo yango ye moko Cynthia Kapash ayebi yango na mutema Valdi Tambwe ndeko bisiko zali longola ide ya kubwakaka Cynthia Kapash mabanga lingande opusa na pene na ye oliaka na ye osekaka na ye moko po tambolaka na ye bongo okoyeba eloko nini ye alingi pa na yo soko kopesa ye opesi yango eza mabete Cynthia Kapash aza mwasi kitoko Valdi Tambwe soko sepeli na ye problème eza te koki pe age te soko sepeli na ye wane koki yo pe soko zotambula na Cynthia Kapash ata bayebe ya mokolo na yo ekolakisa nango pe na elongi te ekolakisa pe na mulai te au contraire ekotia couple moko ya kitoko yo bois noir ye pe bois noir ye asalaka musala oyo yo po salaka alors bana obokobota badesanda na bino boyebi deja bakozala bana ya mayele pe bakozala kitoko pe bakozala na éducation moko ya kitoko alors Valdi Tambwe kanisa malamu soko sepelaka na Kapash yeba yesa sepelaki na yo lokola ndeko to lokola collègue ekoki kozala bolingo ngai papa robo na yebisio Valdi Tambwe soko moni Cynthia Kapash abongi na yo ko hésiter te en tout cas okoki pe ko banda yo ko tcheli toyi soki penza osepeli na ye pote bozala seko na seko ngana ye kaka koloba oyo na moni oyo na kanisi pe ezali bongo na koki ko chanzango te na sukisi awa botikala na amour ya Kapash na Valdi Tambwe. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.